ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Premier secrétaire général ya IDPS élu Dr Adrien Pongo. Nakosenga bino botelema to tenir ministre de silence en sa mémoire. Tambwebele ya koyebisa bino te. Bozolo banini. De la Ligue des femmes Maboko Makasi. Nakosenga bino bopete la Ligue des jeunes Maboko Makasi. Nakosenga bino bopete la commission nyonso ezana IDPS Maboko Makasi. Nakosenga bino bopete la parlementaire de Maboko Makasi. IDPS viva. Nakosenga bino bopetela ba motocycliste Maboko Makasi. Bino bopetela bandeko na biso ba autochtone Maboko Makasi. Bopetela bandeko na biso ba personne vivant avec handicap Maboko pe Makasi. Kati na biso toza pe na ba autorité o bazana ba nga bopetela ba sensibilité nyonso Maboko. C'est par rapport à Mukolo ya lelo. Mukolo wana IDPS Mobimba ezalaki mobilisé comme un seul homme pour défendre le combat politique ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Lelo po bomona ke Zambe azan Zambe candidat o babimisaka ya trahison. Lelo azana mboka ya poto. Candidat pe ya peuple azana mboka ya poto batu ba assister accueil oyo ba réservé ye esali pasi mingi bobete la fachi beton Maboko Makasi. Il faut que la sincère envers Moninga. Ezabo ete na kosenga bobete la président na biso Kabondo Maboko Makasi. Reconnaître que ezaki na motumoko ou ezaki na pouvoir na maboko oyo alingaki ko trahir combat ya IDPS ndenge ba mususu basala. Ne faut plus à chaque moment toloba makambo moko ya lokuta toloba non a trahir combat akomi moto ya FCC eza boye te toyokani ndenge tozali awa mokonzi ya mboka alobaki yango lobi na mboka bapaya alobi ke nazalaki obligé ya kosala coalition alobi ngai alobi biso te alobi ngai nazalaki alobi te ke kabuya osongolo pakala basala coalition non alobi ngai eza boye te bobetela faci beton Maboko Makasi. Yango nakosenga bino ndenge botelemi awa tozala sincère les uns envers les autres. Tokani biso mibale ndenge toza wana tozalaka sincère entre biso mibale. Tokani malamu IDPS viva ndenge na efsaki bino nazana makambo ebele ya koloba te. Nakotika la place na président na biso ya parti pour aya ko continuer na minulu ya poko lelo. Na lelo eza journée monene oyo biso peuple congolais tobimisi faci na libulu. Nde eza journée ya makasi tozo kanisa makambo oyo esalamaka na 2018 na Genève. Makambo banguna banda kolinga bakunda biso nde tozokanisa lelo. Traître ya munene aza lamuka batu wana bakotaki na libulu po bakunda biso nde bango ba traître parce que biso IDPS tozalaka sincère tozalaka na biso intègre wana intégrité batangisa biso efa phénomène père na biso père la démocratie Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde yango idéologie wana ezalaka na mutu na biso totrahiraka mutu te yango nde omoni lelo basi mobimba esangani mpona kokumisa mpona kosepela jour oyo
biso tobimi na libulu. Oui, lelo toza na esengo makasi parce que eza mokolo tobimisaki fati na kati ya libulu vraiment. Base totelemaki tobimisaki yango nde lelo toye tofete elongo na Jean-Marc Kabunda président national ya UDPS na président Théodore Mekenge président national ya les héritiers de la lutte de Tshisekedi pour le changement. Donc toti kozwa message o ba yebisi biso et pas Jean-Marc Kabunda tokoki komitika te na ba piège banguna na biso bazotia biso or ke tolobi ke toza na bango na coalition or ke za coalition te baza banguna na biso. Donc toko céder te bango bazo selende to céder biso toko céder te biso toza ba to memi maki toko bunda te mais ceux qui va continuer toko zwa plateau ya maki to tiango mpanzi kazaka na biso ya opposition na tolongola ngote eza na no na lipeka na biso so salaire tozongisa ngo na nzoto tokoti na nzela pona yo le tokuta na yo na nzela okoyoka son okoyoka bazo yo kela musika na lelo eza esengo pe victoire na biso mokolo tobimisaka mboka na biso na kati ya libulu tobimisaka mboka na biso na kati ya libulu tobimisaka pe gratuité ya enseignement na kati ya libulu po tondimaki te ke soki nkumu na biso Fachi Beton Félix Tshisekedi Tshilombo soki mokolongo atikalaka mutu akomela marionnette moko boye malette lelo oyo tondima te ke mboka ba congolais to pe bana ba congolais bakotango fele à travers mokolo lelo tozomona gratuité tozomona banzela malamu quelque soit onyo tozo sala toyebi ke badongolo miso bazali oyo bango va se préparer pour na koyela biso comme aventure. Tâche totale ya bana ba congolais to ya ba congolais bakoya pour à travers acte auto salaka mokolongo les mêmes actes pesi biso gratuité ya enseignement gratuité au bato bazo fêter lelo to pe bato mususu batangisa bana lelo ba reconnaître pe mokolo oya lelo ke eza musisa ya makamu nyonso ya malamu oyo mokonzi mboka zana osala lelo na yango nde toyebisi mutu ke komekate koyana ba aventure na nzela na biso po tozalaka base toza base tokotika la base toza bato moko te ya kosala biso ba aventure ata mokolo moko te. Merci. Oui, base eza raison makasi parce que soki base ezalaka te elinga eza pasi mpona Congo mais lokola base na biso ezalaka vigilant dès kaka président signé accord wana na Genève toye kotala IDPS tosali 37 ans en lutte pouvoir ekene na bato moko boye bayaki lobi base tolali tolobi te lelo le 12 il faut to manifester pe topesi ordre na président 48 heures alongola signature mais là on a sepeli na président Fati parce que ayokaka base na ye mbala moko a respecté base tomboki tina 12 heures dans déclaration esalemi ayoki 16 heures ake kolongola signature alors signature wana ya longoli lelo epesi biso esengo lelo epesi valeur oyo aza lelo président de la république ka mpona base oyo omoni alors lelo komi date oyo esengeli tobanda kocelebre yango mpona victoire ya IDPS mpe victoire ya base ya IDPS. Lelo ezalaki mokolo kitoko mokolo ya esengo mokolo oyo biso base totombokaki mpona koyebisa président de la république alongwa na magwi ya Genève oyo azalaki na posa ya population congolaise te Genève oyo azalaki na posa ya population congolaise a demeuré toujours na souffrance na pasi oyo tozalaki na yango lelo oyo base toyebisaki président de la République démocratique du Congo son excellence oyo na respectaka makasi monsieur Antoine Tshilombo Tshisekedi Félix ya ko retirer signature na kati ya magwi ya batu oyo bazaki na posa ya koboma Congo baki na posa ya peuple congolais a continuer na souffrance lelo oyo tolongwe na souffrance wana lelo tomoni gratuité ya enseignement lelo tozomona tokende komona gratuité ya santé oyo etikala koloba mate na Congo lelo tozomona yango et puis tozokende encore ya komona depuis Congo ezala Congo totikala kozwa budget ya 10 milliards te
pendant 18 ans toaki na 4 milliards na cadre ya base journée ya lelo ezali journée ya esengo oyo ezongisi biso na esengo epesi biso valeur oyo président Félix apesaki base na ye valeur ya koretire signature. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television. Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.